Salut la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend kaka RO vraiment bozali kolanda. Émission la biso la famille, kaka nenge to mesana koloba na bino. En tout cas, nous sommes là, on est famille, To le bi famille libota, na bengi bino combien de fois? 3 fois. Na bengi bino 3 fois. J'espère que boyebi makamboni oyo ezoleka na internet. Na lobaki na bino. Na bande koloba na bino. Parce que je savais yaya makambo ezali. Tant toyo koloba na bino tozo comprendre ba makambo boye. Bo kantate to abazoba. Bo kantate ki tozo na pona ko nuire mutu moko be quelqu'un non. Ba loba yene adage oyo lobi, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Adage on est loba bongo. Alors il faut comprendre ma makambo. J'espère que tout le monde ndenge internet eziki, j'espère que tout le monde nyonso oyo eleki na internet tout le monde ba live ndenge salami biso nyonso toza d'accord to moni to yoki mutasani koyoka azate. En tout cas, naza makambo koloba no décortiquant à la carte émission na biso. Avant toute chose dans loba ceux qui vraiment aux nouveau na chaîne na biso au s'abonner, au partager, au liker vidéo, pourquoi pas commenter. Na maloba na tozo koloba et ko sala biso bien. Et puis je félicite famille Libota par rapport il y a vidéo na biso, il y a film na biso, en tout cas film na biso meurtrière et talami. Et talami makasi vraiment bravo à famille Libota. Et on a bi famille Libota, il faut tous à la souder famille Libota photos à bon moko. Moto alingi maman la biso belvité alingi bisoté. Tu as peine droit ya ko linga été clair. Et là, on a le banabino, to sangana pour la Belgique. De là, pour bien ma famille, bota, ils ont pour la Belgique. Vous avez pour la Belgique. Alors, to sangana pour la yé. Si ceux qui m'ont déjà aza contre yé. Oko zala pour la yé, pourquoi? C'est clair. Le choix est clair. Le choix est clair. Tu vas la makam, tu vas la makam, n'engue zo kendiri. Ozo mo. Ngala balé ko lo banabino. Na sala ke émission moko wana. Il y a plein de gens au bas commentaire qui vont commenter maman Elège pour la nini omoni boza ba bandeko ceux qui likambu boyete alobi mabete apesika Belgique conseil asali boye azongisi boyaya omoni conseil muto lingi o pesi jamais conseil na télévision à moins que ça likamo bebimaki la télévision, vous pouvez régler problème à la télévision, tout le monde maman est la salle. Vous voyez, à moins que ça la bonne. Mais dans les vies dans les pamba kakaboué. Oyemba mo banji koloba. Makambo concernant mutu, azamabe, asali boye, ceci, cela. Yaya, tous à la batte. Tous à la batte. Et puis on le baqueté, n'a pas fait conseil. Non. Famille de boteto tika ko s'emporter na ba sentiment. Tout tika ko s'emporter na ba sentiment. Moment où tu as un moment sentimenté. Moment où tu as un moment to focus sur la film na biso. Moment où tu as un moment to focus na Belle Vie TV na Candy Star. Vous comprenez tout ça, il y a un maîtrise en tout cas tout ça qui to comme cache. Non, si on a surtout continuer. Les camboyo et Martin Zete, les camboyo et Betty Batuma Baku, les camboyo ba secret bimi. En tout cas, merci parce que nyonso ebimi nyonso qui ya ko bomba ma ebi malgré bimi nyonso tenga na osenga na bino bo bimi sango nyonso. Bo bimi sango nyonso. Ce qu'on a démarche nyonso. Ngana on se pena makambo ndenge bimi pourquoi? Non se pena makambo parce que balobi lelo yo soki ba attaché ba longwe pembe na Belle Vie pona bit moko pona nini pour Belle Vie alingi na yeba fingi la yeba ndeconnecté ba comédien alingi na yeba saila ba comédien banalize mabete alingi na été parce que alia kana ba ndeko na ye azarabi na ba ndeko na ye musala ozo sezo senga azana ba ndeko ne aboyi démarche au Belle Vie asali toza ba tout photo applaudir. Non, mon de l'autre côté, c'est la base de mission pour nous colobaquer. Boy, à Kaboina Bato, non, mon bino de bozamité, ma bé. Démarche au Belgique, sali, y'a onde se fallait si la sala. Démarche ya kokendeke, y'a pas à l'aube la communicateur na ye. À l'aube la battude, on va finir à bande ba comédien, précisément Belgique. Vous comprenez?
alobela bango batika soki omoni ki baotika te baoyo baza pembeni olongoli bango pembeni na yo ozomona démarche ofale sila asala yango mais Belvi asali yango alors bino baoyo boobenga Belvi aza motema mabe na okamwa bino soki ezaka bino nde boya mitema mabe bino nde boya mitema mabe to mpe bolingi kocomprendre likambo te boza mpe na mposa ya kocomprendre te parce que c'est clair ezomona na niveau Belvi alingaka te bato bafinga non opesa bino exemple ya moko ya leketu asalaki émission alobaka naluka ekutelema ngo natiela bino me na oluka ngo na otiela bino erma makambo wana elekaki na réseau sociaux sara ntango ayaki leketu alobaki asalaki émission pour dire que yo ozoloba bongo ayetaki sara Belvi yango kutu Belvi bino booloba wana Belvi alingaka te bato bafinga Belvi alingaka te bato bafinga ozo comprendre soto ke plus loin totala ke liloba moko ka nemi tezo ko se répéter Belvi alingaka te bato bafinga donc yo tongo ozofinga mais Belvi alingaka te bato bafinga donc il est conscient ces messieurs il est conscient que Belvi alingaka te bato bafinga donc bango tellement bazaki pembe na Belvi bayebi très bien que Belvi alingaka te bato bafinga mais bango baya kosala Belvi émission soit disant que Belvi a tindaka bato bafinga ozo comprendre directement faut comprendre que eza bakabali moko bapona basala Belvi par rapport ya ndenge Belvi alingaka te bato bafinga ba baza pembe na ye alongola bango c'est clair c'est la même chose la suite continue mutu soza pembe na Belvi alingaka te mutu fingele bato c'est clair alors nous devons applaudir pour notre maman au moins ba séparation mutu na vie ezaka nango mabete ezaka bien yaya soki kutubile mabala kuti ezokabwana bato bakabwani oyo asali chemin na ye pourquoi pas bato baza na mokili basalaki association moko bakabwana soki contre esimbi te soki boyokani te c'est clair bokoki kokabwana na bino eza clair eya likambo na motu te maintenant pourquoi kosala yango problème pourquoi koluka baproblème mpo na nini lelo toloba ndeko na biso ya mwasi alinge kobimisa secret o ta boyi aoboya koloba secret oza par rapport à quoi c'est juste que parce qu'elle bénéficie des fans de Belvi hein elle bénéficie des fans de Belvi malgré akopi koloba ngo boyete mais c'est clair c'est juste ça azo bénéficier na ba fan wana alors moyen aluka kwa gâcher na ba fan wana ko bebisa ko loba nyonso c'était pour ça ka lobi nyonso ako perdre pe ba fan ndinga perdre na côté mususu wana ya musique azaki nango. C'est clair. Alors, famille, les bazo lempa bino, biso tozomona que non, c'est bon, au moins une photo kangamaneka, non. Oh, tellement mutassé la somme ça qui toko, photo kangamaneka, non. Ne vie faut que ça la clair, li comme ça que zo marché, te monte la soka lingi bino te. Ozo comprendre. Ba makambezi belé o ya koloba kena par rapport à makambo ndenge komi. Biso toyeba ki na biso yango. On toyeba ki ngo très bien. Mais au moment opportun mais lelo le quoi c'est bien pour la famille bota tant bazo ba ki famille bota kabwani en deux parties bino bo mona ndeni famille bota o Belvi lelo construire famille bota na ye a 8 ans na construire ba fan na ye ale lelo ki ko kabola ngo kana mutu be dans les pamba non tous à la bateau celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Tokoki jamais kokabola ba fan na Belvi. Famille bote zaka moko ya Belvi eza ya mutu musuti. Et le monde a bino ba communicateur net aux abe ba communicateur zanga na oloba na bino. So lelo ba moninga na za super Belvi te botika nga. Eza clair parce que naza na bino pour na Belvi. Jamais Belvi akoki kokabola gloire na ye ya ki fanatique na ye ya famille boto o nyo kwami akabona na mutu mo quelconque non il faut tout ça il faut tout timba il faut tout koma na ote ko sala émission parce que koloba likamba mama étoile ndenge le kaki muto vraiment za famille boto un vrai famille bota jamais condamner mama étoile parce que mama étoile a memé kuluzu par rapport ya makambo ya Belvi nga memé kuluzu alors yo za famille bota oko penser ta mukiete ya koluka ko dénigrer mama étoile te peut koloba vérité mon bichir mama étoile oh ça ngoti so za vraiment vraie famille bota ceux qui vont soutenir Belvi et que mama étoile qui na cause ya Belvi alors pourquoi koloba n'importe quoi
oh non, c'est parce qu'il y a non, ça la analyse, non, la vérité. Non, c'est pas la vérité. Et pourtant, on senti que Moutazoloba, on senti que Azo a dressé vraiment et que tout doit pas belle. Non, donc quand tu es qu'il comme tu comprendre. Il y a un moment où tu as l'émission, mais bien vous comprendre, tu n'as compris dans la vie de monde que non. Famille beau tabac comprendre non. Non, baby vérité, mais le quoi baby vérité, bimi na mon collègue bimi bon. En tout cas, moi je remercie les bons dieux. Nabi Nzamba Zalokum Nzamba Malam, c'est bon comme ça. Le quoi baby vérité. Ce qu'on dit baby vérité. Alors, il faut beaux sage. Et ça te que beaucoup n'arabo kota kabolo ba que la famille bote non, so kota. Ko se présenter au quoi famille bote parce que Alan Deko to boto pesi mon to peta boya montu. Mais so ko mono ko kota ko se présenter te la famille bote pour famille bote ezaka ya belle vie. Tango belle vie za suna montu te yo zo kende kuna ozo koma to sala nini be eza déjà oza le quoi tu contre belle vie. Et ça le quoi tu ozo kabola famille bota. Alors famille bote tous à la sage. Yo quand tu dis comme Vincent par ninga zawana. Si le Vincent lui il m'a ndou qui a ko la vérité, ce qui soit disait la vérité o ya bengi. Yo quand tu m'amènes ton ninga le cas qui na télévision, m'amènes toi la lobaki que ce cas ya qui na télévision ninga mona bon ce que qui famille bote pendant ba den ko finga maman étoile. Maman étoile la seule émission aye pour ko lobaki ndenge zawana atakuta ki kapasa Sarah mais aye ko lobaki ndenge zawana batu ba famille bote bazo finga ngai famille bote ko finga nga ngandi na zabe na za pona mutu nyonso nga na sala ka pa belle vite na mwana belle vite na sala pa mutu nyonso do botika ko finga nga na ki ko sa musala nga mamse ya minga bien ba minga très bien nyonso le kiki to do botika ko finga nga na za libre ko jouer partout belle ya kanga ka batu nga na yo kati mama to soka bimise ki ba dire wana nyonso yo kati verser nga ko ya la télévision pour sala mama to l'émission ata kuta lobaki ke Vincent mutabenga kinga alors toi na kina kuti les abaku na pena pour baba bakuté donc na travailler botika nga na zala nga mutu te si la azamba kinga bien et tout yo kasi mama toi soka alobaki ba maloba wana sans pourtant akumisa belle vie na émission na ye sans pourtant alobi pour na belle vie yo kasi soki mama toi alobaki bon yo kasi Vincent penda linga ka longola makolo na ye ko sala droit de réponse ko répondre de mama étoile alinga ka sala ngote. Soka salango c'est parce que Vincent na enya belle vie tonga monika baku misi belle vie bisika motema na ye suki ozo comprendre bisika motema Vincent suki pona nya ke kokumisa belle vie ende nani place mama étoile place motema Vincent et sukaki famille bota to koma to timba alors to condamner mama étoile pourquoi na moto aza pour notre maman oh non fallait pas mama étoile le canete via ko sala émission non fallait les cas Alexa bolingo na saka pas belle bon moi te que makambo mama etolo ebimisi ma secret belé makambo belé bimi par rapport à makambo de singa ka izala bo makambo tsa mamba nzambe ebininga sala makambo na ye ozomona nzambe ebininga sala makambo na ye le to komi boya en tout cas moi je dis un grand merci ya mama étoile le to mo ba secret ebimi alors famille bota tous à la sage tous à la penza sage famille bota tout est pas tous à la batu monte que il y a sentiment non tous à la batu sentiment té je vous dis donc famille bota tous à la sage tous à la penza sage tout à la makambo ningezo kende tout c'est décidé il y a cause à la famille bota pour la belle vie et non pour la communicateur à belle vie communicateur non sa belle vie so bo soutenir parce qu'il y a des la belle vie so soutenir la belle vie te bozana boza contraté à soutenir c'est clair ba yaya alors démarche belle vie sali vraiment bravo à toi belle vie so la c'est que alinga kana ye makama mafinga te bato baza batamayele ba comprendre que belle vie nga zona alinga te ko banda na bango bato bakenda ka liboso bakenda pa mutu alinga ko finga bango de basakuna donc c'est clair bozo comprendre la famille. Donc, Belville a dit qu'il y a vraiment des décollés comme il y a limité des filles comme des décollés comme il tandis que de l'autre côté, bazo permettre pas qu'on voit qu'à bateau bazo finir des décollés comme il y a. Donc c'est ça la différence. Alors, il faut pas comprendre qui est Belville. Ozomona, si bato bazo ko sala be mission qui est Belville ba kaboni na bato pona be akabona kana bato ya akabona na bato bazo fibe sa musala ne bazo finga ba ndeko na ye. Donc aza content tu tena bato ba finga ba ndeko so ko sala ba ndeko ba analyse ma be ozo critiquer ozo finga yelinga ka bongo donc c'est clair. Alors ba message nyoso bolo ba sur Belville yango yo ezo laki ils ont montré que Belville n'est pour rien na nyoso bino bolo ba pona Belville alors biso ne toza be famille bota
Pour moi, avant, on a comme un communicatrice à belle-fille. On a un fan numéro 1. Donc, biso ba on est aux aboyés, aux toujours famille bota. To boya ka belle-fille, ta bo bimi, c'est ce qui ni bo ko ba na belle-fille to boyete. Belle-fille aza libre. Il y a aussi le choix, aza libre, ce que Monique Mouto, azo betchanga mabaku, alongo, aza libre, aza vraiment libre. De to qui jamais ko coller ba makamu susu ke yo boya bien ka bana batu be aza libre. A libre parce que c'est le travail. Surtout quand tu as le travail, naza na droit na bomba parce que son bomba na musala nga malgré na linga souté et elle est hypocrisie. Alors, ben vie aboy ko c'est la hypocrisie donc c'est ça. Alors famille Libota, restez toujours focus sur la film na bino en tout cas bravo na bino. Na musala kitoko to scène na maîtrise to continuer na film na psa sika. O ezo banda. En tout cas, to continuer to sala encore bon ne to sali yango. To la seke to le karabango na ebele pe to le karabango na ko dala biso to na ba distraction te. Ozomona. Biso to dala ka pena ba film pour nous soutenir notre maman. Donc to sala on ebele to sala yango lisusu ko leka. Ko leka pena to beta ba 100K. To ça suna ba distraction te. Ozo comprendre. Tout ça suna ba distraction c'est déjà to comprendre genre on est zo kendeli. Le quoi te comprendre bango. Donc tous dans la distraction te to continuer ko consommer ba film ça belle vie parce que belle vie alors c'est la so musala qui toko o ba tin so bazo mona. Donc tous là pour nous soutenir belle vie. En tout cas na ko ya be monsieur zali ya ko sala ya ko décortiquer ba makambu nyonso o biso to yebaki mais et c'est Seigneur qui te a collaboré à un moment mais loko la makambu j'ai bien en tout cas to ya pour nous décortiquer bino ba makambu et belé. Donc pour le moment la kenom sala donc on va découvrir tout ça on a pour la bino l'actualité au plus jarabiso à tout ça makambu tout ça mais ce comme on actualité mo boyé bon jarabo en tout cas il faut qu'on y kolobande to ekoloba. En tout cas restez branchés sur notre chaîne bozala jamais de sikani na loba la bino famille Libota toujours focus le to peut ça va te belé raison na makambo ba loba. Vous comprenez les lobo daki ba tout monde bino de botikali wala bino de ka mutu boza ba communicateur bino de ba tout musu mupanzi ngelelo yo de comprendre des discours réalité. Vous comprenez de comprendre des réalités, de comprendre des bits na bino. Bolinga na noka ba pour na ba intérêt na bino, intérêt ba fan. Osomona lelo tozo ko rolo ba vérité te, ke ngana da si to ka bon tozo ko rolo ba vérité te pour ani parce que ozo bénéficier na ba fan na ye. Autant kana bénéficier na ba fan na ba vérité exact famille Libota to timba. Check après na royaliste